Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo. Me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila Mama wongo ya mama 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 la reine Omba. Balobi oza mo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Wumela. Mama wongo la reine Omba la reine mama puissance ji parando ne makambu tata ya ba journaliste tout ya mboko yo ya mondo yo vraiment pena Afrique Europe za mboka nanga na pesi pena la reine Omba automatique ba mama nzambe ya ba mama na pesi pena maestro de Bundes na pesi bino tout ba mbote vraiment pena ji parando na Congo Zibula Meso TV ji parando zo takeka ba faire Congo Zibula Meso TV Congo Zibula Meso TV Congo Zibula Meso TV na zawana ngande na kangi ba faire na bisa bino na koyambela bino soliste makasi maya kamba soliste Bill boyeba ye azawa pi azobeta wapi azalaka pa Bill abimisaka biloko ni boyeba ye kaka na émission ji parando vraiment pena na pesi pena la reine Omba automatique ya ba mama nzambe ya ba mama mwasi ya pembe yonde makambu la reine Omba ne makambu na pesi pena maestro de Bundes na pesi ma mbote sikoza na pesi pena mutu lokola Lorette Mumpala la tigresse na pesi mbote na pesi mutu lokola Emerode libanga ya talo na pesi mbote sikoza ji parando la fandi pe pesi pena Emerode libanga ya talo bijungo ina pesi mbote sikoza eme kasaka maele maître Hiroshima mojobo die merci na pesi mbote sikoza ji parando takika ba faire na se bino na mbele bino soliste Bill boyeba ye maya kamba boyeba ninga zo naviguer makambo abiyende nzambe ya ba soliste tout ya mboko boyeba okaka na émission yo vraiment pena maya kamba tambolaka ye moko tazaka na bureau na ye ezali KBG liboma na cop mwana ya njili mutalati saka pena maya kamba sozo mona maya kamba na bilelo yo eza pena liboma na cop KBG liboma na cop ji parando la fin du pays takena KBG bolanda maya kamba mbote na vraiment ouais mbote ji parando Denji Star boni ba santé ouais santé tranquille par la grâce de Dieu bisoto la mugi mingi ba kufi mingi pe ba koti hôpital mais nyoso kana nzambe donc c'est bon boni santé à groupe si au travail. Oui, santé à groupe tranquille, très très bien. Tous allés donc tous aga toujours un escalier, mais à bientôt qui baga la code donc. Makam tout pepele. Vraiment penato banda bon hôtel lelo penato koyeba première fois ji parando ya mbayo na émission ya ji parando o ya couleur télévision. Première tourna ya mbayo lelo penato koyeba maya kamba uta wapi po lelo bayeba penake maya kamba obandela musique wapi obandela carrière na wapi obotami na ngona ba quartier nini avenue nini obotami na njili na wapi expliquer pena bato ba otala yo bazaka na posa bayeba maya kamba pena parcours na ebandela wapi. Ouais, parcours n'angeza vraiment moulaï makasi mais funa kata ngokara c'est parce que na travaillé moi mingi na bani ko la guitare ça fait un bail ça fait longtemps déjà depuis na bani carrière musicale. Na carrière musicale na quoi prendre guitare na quartier 6 à l'époque na gena vacances pas ba grand-père nanga pas ba kokobar ando beta pe guitare na veni na genda komba kokobar ezaki nani po pena to kotina ba détail tout kombo ezaki Jean Maivova azaki beta guitare donc qui accompagnateur à l'époque na veni wana batutu beta guitare ce qu'on a azaki so ba tindingai pas kokobar soit na ke sombele Novalgie nando melamingi mwana banana kenda ina telemi na otande bato babeta guitare avenue ana ba beta ba guitare ba soliste ba accompagnateur ba drummer mona ba misi neti ba répéter donc nga banana telemi na otala mona binga pe ka fona ba beta guitare les mosu na yibi ko ba guitare tanga ya ba no beta ngabe kande mwana tina comme ko prendre guitare ba bani ko laksangai pa bébé chat abani ko apprendre nga papa na babobe petit na so bobo abetaki na maison mais petit na so soliste mukiwa na apprendre ti
na ekolonga wana tant to ekoma na année 2000 nde na bandi ko beta sko na ba orchestre na koti na ba groupe religieuse na bando travailler na travailler na Jean-René Balekita, c'est un professeur en musique qui en d'autres temps que ça na Inas place na gende ko mona ba Sindi na ba Meje donc c'est que travailler pe na ba Sindi na ba Meje. Bon, ngai na travaille vraiment na bango tenga na ki pire petit cas ya Jean-René na Palin, to travailler na Jean-René na memela Jean-René guitare titi moi na comme koye ko la pe na ba centre ya musique na sala centre de formation ya musique na ekoli ti na eko kota orchestre liboso na betaki ezaki orchestre ya biso ya quartier, c'était à l'époque ezaki na 2003 na Royaume Star. Bah j'espère bah autant orchestre on a ti na ekolongba na Royaume Star na koti pas manda chante na 2004 c'est pas manda chante pena ba KBG mokonzi ba santa yo pena KBG liboma na kopa santa yo est-ce que Emerald du pena libanga ya talo santa yo pas manda chante non pas manda chante ba santa ngate po ezaki kara tremplin moko na lekaki donc ezaki kara banzila na zako lekaka donc na umela te na sara je crois ba 3 mois na yo longwana. Mais manda loba na ngai lo moko prophétisa pa na nga ba goza soliste à venir. Voilà aujourd'hui le na ma ya kamba donc tant na longwe pa manda chante na kimba moko la casa do canto tant na longwe na la casa do canto na eko intégrer groupe Celeo bisum to bandi groupe ngana Celeo to sala orchestre to sala gango yo na Celeo ba pe vérité Celeo nda zui yo bo sala orchestre Celeo azwanga tenga na ekuta Celeo za na musicien taza ye moko vraiment président civil yo zo ndima pena ke ye ba sala orchestre na Celeo. Ouais, et ça vérité. Si Van Fashion a ebi makambo donc na sala orchestre ngai na Celeo. Ando benga cofondateur. To sala orchestre biso mi balé na Celeo to recruter ba musiciens ensemble. To somba banzembo ensemble. Wana yo musicien Celeo. Oui, wana nga musicien Celeo te nazaki vice-président et tant que ozaki musicien Celeo. Naki musicien te naki ando benga Celeo président. Na tikala ko benge no benge président tant que président ye pa ando benga nga cofondateur. Donc na sens wana. À la preuve, on a. Tant on a eu au Lombarana, tout Kabani nae, na beti tour na maison mère, Simba qui vraiment te, na zongi palais reculé pour mieux sauter, na sali 3 mois. Maison mère pena batale batalon te baboyo, ba betele o pena bima. Pour na maison mère ezaka bongo, bima. On a sala vrai test na maison mère, batutu ba ebi na sala na maison test ya bien na maison mère. Donc na repa coulisses. Batu bazate fanatique azate mutoko côté la yo azate. Si na ya na beta guitare balela ba te belete nde ala ke so ke na maison mère neti KBG ara mutu na yo akongoleli opena bo ba Arnaud des animés ti ba filmer akongoleli yo ba Gilles Valumande ba Remarque Choco ki inyaso te na mema mutu te na kenda ngai moko kaka na guitare na ngai na master na ngai ingénieur Bluetooth divé depuis l'Angola donc à Hollandanga to kenda ga biso mi balé na ye na repa kulisi ko boyaka ko tatikala libanda po ba fika mbara na droit ya kota eloko oyo obetaka pasele yo rythme on ezaka rythme nini eloko na betaka pasele yo ezalaka na nini ya dodo na générique ya dodo yo muto betanga ouais ezaki ba bilo na nga toke na studio ba diabo ekoti ekomi boye na na créaki ba partition ebele ba betango pe ba flamme kapa ya ba beta pe morceau na nga donc ba Rodriguez ba beta ba flamme ba ibelo na yo. Bah bon, koyiba c'est trop dire ma zui. Ouais, c'est que bete loko donc. Papa na yo flamme ma zui. Non, papa te. Nga na musique na ba papa ebele. Papa flamme kapa ya papa na yo. Ba grand, baza ba grand na biso, baza ba beta ba salanzila, obiso to Hollanda. Donc c'est ça. Yo mo Hollanda yo ebi Hollanda. Ba vie oui, ba to salanzila. Il faut pas que bossa na mo to salanzila, ba travailler mingi pour la musique na biso donc. Nyatela biso mo logo ba to ba sentir. Biloko na betaki na Celeo. O beta na Celeo.
Vraiment pena puissance du parent donné makambu tata ya ba journaliste tout Afrique ezamboka nanga Jaguar ayebi Jaguar pena animateur a confirmango du parent donné tata na bango ba bébé bon nuit bola kitoko botala ne tata na bino vraiment pena tango ya ki olongwe passer leo à la pro ko kende wapi OK maison mère simbité à la pro que ce soit. Oui, tant on a longwe passer leo on a dit misa liboso longwa passer leo non misa mi balé ya liboso tremblement ke ko tapa mama chala mwana ngata on a yeko passer leo pe comme na tamo zo simbati c'est le bano mona ngana aki mutaba lumière on dirait ba mona na mona ka ndina aki mutaba makambu donc ti na yeko ngana passer leo tant na longwe passer leo na maison mère na umela ki penzate na yo na fin na palais 3 mois ndé na ke ko intégrer groupe abil mokolo bila yo kaka touche nanga nakuta ba soliste ebele nakuta 4 solistes ngana ki lokwa 5e mais bila pese ngai chance pour na mosana nga na espace à 1 mois na yo comme maman titulaire na sali pe mamo voyage na waki première fois na avion to sali mamo tourner à 7 pays en Afrique donc c'était ça. C'est que to zonga ba soliste tout ba agi wana pena be logote yondega makam o bila pointaki. Non, bazalaki kobeta na bango. Bila lingaka sa différence à touche. Agi na posa soliste o vraiment za ke so azo beta, ozo sentir ça vraiment na ba couleur. Ngana yaki na ba couleur ya kilelo donc par rapport à ba massa na gi na mo différence. Na kuta ba koko tiri ba Messi ba kan vuji ba. Différence nini yo yaki na ngopena kuna. Bon différence on a yaki na ngo yaki touche na nga propriété na nuna singa. Propriété na singa pe ba sebe na yo eza na mélodie donc. Pour musique ya mélodie yango moni loko bakangane na nga yangwana est-ce que togo yo kana touche ngo yo yaki na pas Bill iloko na nga liboso na bet non tant na yaki teste pas Bill Clinton na beta yi bo iloko atindika lokito o bango ba beta na maison mère ndeta on a ko beta ngo yo ki touche na nga bi non a beta pena biloko to yo kana loko atindika lokito yaki na teste. Excusez, puissance du parent non makambo. Est-ce que Tindika Lokito animateur a goyo ça moi intervention nango? Jaguar yago ça non animation Tindika Lokito to landela wana oje. Nazo dédié partition oyo na mutumu kwa sepela nango mingi. Brunelli ndoko azola nanga na minicho donc Brunelli ndoko aza mwana njile ba fio bana makambo ba soutenir ngai à 100%. Merci beaucoup na bana njili. Na ndenge ba soutenir nga ba mise bolo balwa ko njile soutenir ngai yo yebi parando ba soutenir yo bana njile malgré yo yebi ka ba contre ta mais ba soutenir lugo ba Brunelli ndoko a osali sanga do no dédié loko na ye loko za posana boya na nga bana njile te na boya na nga bango na ndenga mabete bolimbisi bana njile parando la fin du pays muta soutenir ye na njile azate ngana boyi na pesika batutu mbote me muta soutenir nga zate bote Bernice Kanda mbote leki ya sekaka Bernice Kanda toyoka yaka pembeni take Maya Kamba Bana Congo touche hey sia tu tanga Bana Congo touche hey sia tu tanga Mai bisobana bitumba kaka na mosala bisobana makasi kaka na mosala yo yeah Jiparando bina ouais. Vraiment pena merci puissance na bino tout Jiparando ne makambo Afrique zamboka na biso awa totanga kombo ya eloko moko te po tozino sponsor moko te oza na posa pena eloko nete kama oma yoni boya vraiment
Jiparando azawana vraiment pena bijou ngoi na Brazzaville nzambe ba solution yaka pena na eloko na yo keteka ma Jiparando azawana Maman la reine omba automatique ba mama yo yebi makam to sole na yo sala pendinge to sole kaka na pesi pena emerode libanga ya talo vraiment pena to kendaki to sentir pena ke on ataki yango parce que tant on ati à la prema kambuni so yako pesa bill comme sentiment amona pena ke jipa amona pena ke maya kamba ne makambo ouais tant on a yaki tant on a betaki logo oyo na test nanga donc ezalaki vraiment somo na zoom swap nga beta na seben moi ba danseuse na bimelo go moko wana ezalaka donc terrible à partir de wana bila bimsalo boko na poche ba manga $50 apesa nga chance ambongo na makambo tu je comprendre donc apesa nga makambo à partir de wana ipsanga ko kimate tant na comme ko ya ba kanaye comme ko kota ba kanaye comme ko kota metema na gina musana nga pena yaki ko mikitisa yango moni lelo ba jeune na lelo bah on a la chance c'est parce que ming bazoya musique nan va yebite aya na kiteti tanga yemina kikozo kamba moka mono nda komi danger senga ngana zo tamba pesa nga pe conseil omoni foyo karabu foyo yango eselenga lelo na zama ya kamba na yeba to kena na braza poto beta Fukushima opisa liboso na betaki ba mise msu basilikaka baboyi ko beta bon ngana yaki na komikitisa tellement bon ba ki ba ancien so baboyele po ani mbongo ekota te non baboye ko beta ba bito beta studio lobi c'est parce que ba ki fatigué bila bi non to yelek musala wa bobo ko tsaka esprit ba ko tsaka esprit na butu wana to beta 8 chansons na mbala moko na ba rumba liebo beta ngo live grand drummer liebo un bon batteur donc butu moko to beta ba nzembo wana tout à partir ya wana nde na koma maya kamba donc Fukushima nde salanga maya kambe ye sokola bango na maya kamba donc nde na kangaka masolo c'était en 2012 nde nazalaki maya kamba ti lelo naza image ya ba guitariste donc babenga guitariste social na boya polémique mais soko olingi oyo na baluyenge na ko aider yo parce que kotala oboya polémique oui tozongi su na katika ya ba famille est-ce que papa na yo to mama na yo bapesa ko chance pena ya okende maya kamba travailler na yo oui bapesa nga chance nga baboya nga musique te muta boya ka musique koko na biso aboya nga na sa musique mais na sala ti lelo donc ayoko kufa na 2001 bon bapekisa nga musique te donc na sala musique nanga tranquillement maya kamba to mona yo bino mingi kuna eloko ezosimbaka générique pourquoi etake soliste pene ya bile nyonso tozomona pene ke emaki tonche nzambe ya baanimateur mais nyonso ezosukaka na générique poni mais Bill Clinton aza moto ya générique kaka aka moto ya générique na ba style na oyo ya betaka ba style oyo apasi wana ba style oyo ya betaka na Bill moto ya musique de recherche c'est un homme de la musique de recherche musique Bill abetaka ba leader wana ba kokate na bo tanga ba kombo ba kokango te abeta musique moko apasi Bill a mystique adam mystique donc so abetaka ba générique c'est parce que yé na maison mère qui animateur donc adam tarumba Bill Clinton c'est tout à fait normal abetaka ba générique c'est parce que na maison mère to ebagi tant qu'animateur masala est fort ya obeta banzembo quand même abeta rumba à pouvoir de quoi il est capable donc félicitations à Bill Clinton d'abord vous comprenez c'est parce que style to que na opena musique lelo to ko bimisa bimisela te talande musique na psoto kendelelo muto akota studio sali 2 ans futi bambongo ebela dépenser ba $5,000 or misanzembo bo ba oteka nzembo ni 100 francs en tout cas parce que on a bagi yo lelo photo kende na yo malembe neti obimiselo ka sokola wana côté kangisa yo makambo betelo ka sokola wana master jaguar ya osaya moi eloko to comprendre pena ke to kena yo malembe faut beta biloko tout ba comprendre ke maya kamba makambo ouais opisi nanga liboso na beteki na Bill Clinton ezaki Fukushima na 2012 d'autant na yagi na yaga na makambo nga ba présentanga na stade na yebana na mukolo moko bat bakanga kombo ke Bill azui soliste mobo pour ezalaka en direct na RTNC na fête de la musique na francophonie les gars to beta na ba orchestre et tout mais ba orchestre mso ekimaka donc on a beti Fukushima nde pesa nga makambo donc na beta ngo nazo dédié ngo na batu nango basalisa nga lokola ba KBG liboma na COP na yo pe denzo star oza mutu nanga tito za émission lelo yo ebi ba sacrifice to sala na ba conseil to pesa na masolo to beta donc na ba batu lokwa ba soutenir ngai batu lokwa ba Migler Mavuzi MMP production
Donc nazomona bato lokwa ba Elzi Masamba bato tout o basalisa ngai donc nga nazana bato mbongo bato lokwa ba boss ma diva ba 3 fois GTT moto na Nzambe Vraiment pena au bois bango pasteur de la foi des anges ça va déjà papa Arsène Bonzo prophète mbote na yo vraiment pena toyo kanano sokola pena et ça la moi bien Kadia ya kadai Fukushima kadai Wodi kote mana kote ngana kote monde Vudabana ngata kinyangininga Fukushima Sokola bango nama ya kamba Sokola bango nama ya kamba Maya kamba ye Ekweyo Gudi andombe Magito shendombe Ale Gudi andombe Vraiment pena merci Jago Oko na onanu vraiment pena toza pena awa parce que tangu obeti loko yo à l'après loko ni susu comme mayele mususu yako baksa mawana na kati wana po batutu ba comprendre pena ke maya kambanda ye na je na makambango weta on a beta loko et pesa bien na Kisasa bato ba yebi misiki ba benga Bill obeti sa ba soliste mais aux 8 solistes vraiment à l'hélice singa kitoko pa na ba mélodie donc et ça là qui bien fort et loko mi balé na yako ya na ngo ezalaki et loko na biso sponsor et loko sponsor na biso tant on a beta gango susu et tombola kinga susu makasi donc et pesa ki supo na yaki na différence donc na ko beta différence par rapport à sponsor à liboso ba beta ka tonne non par rapport à sponsor à liboso te par rapport que au plus on na beta gango ouais liboso na ça qui différence ya mi balé pe na ça qui différence ya tout oya liboso wa doit beta ngo banane te liboso nga moka na betaki ya biloko nga na beti ouais liboso na betaki ki Fukushima o na betaki zaki la mignonne zaki publicité mais tant on a beti ngo sali sous différence mususu donc au lieu que na tambo na monotonie te donc na changer ba couleur na beti boy donc na betaki ngwana donc ça la qui bien tant yo mona ko changer ba couleur boy soliste nini oye apesa ope chance tango ye amoi benake maya kamba ye na pesa chance neti ba grand na yo nani na orchestre na biso na orchestre tout o tout ya kinya bato tout ba pesa nga chance nga bato nyonso ba pesa nga chance ba guitariste nyonso soki bato ba pesa chance toyebi ke Marka uza boya bino tout Marka uza loba yende makam non wana bango bonga sana makamba ba niveau wana te nga wana nga zamto niveau na tende ni Marka uzaleka bino tu non nga zamto ba niveau wana ti nga niveau na tende ni Marka uzaleka bino nga naza ngande naza awa na guitariste na leader na mitso bato babenga nga bato babenga leader c'est pourquoi ba ebiti na babenga leader na mise sans polémique na kota na ba polémique et polate na beta musique ya ba responsable pe na saka musique de recherche musique nga na sala bango ba ko beta ngoti donc naza niveau mongo na bangoti bango bazana ba style na bango ba bêtise na bango ba sala nga na muta bêtise te donc ngai bil salo ba ke maya kamba za likolo bazana ta ya polémique te toniko ko pesa sanga bi maya kamba yo kuto za muta polémique te ta polémique te maintenant tota siko nazozonga ka na ye nanu tant tota ki Marka uz azoleko na ba vitesse Marka uz atambola na mutuka toyebi te yo maya kamba za na mutuka to te non ngai makama mituka na tambola na mituka liboso na bango ngana tambola na mituka liboso na bango bosa Marka liboso na bango nyonso wana oya génération na mo batambo na mituka ouais na mitso ba secret monsieur za lo batenga na commerçant de na commerçant teka no mituka na teka mituka tenga na muta ba cop na zara na zana ba cop ebele na sala nga na zana ba emploi
na boy na ngai koma lelo tambuli na mutuka mukolo pasi rezo ba komo le kana TV pe Chaka Congo salisai o salisai bu bato batamula na seke yo ngolo ba Chaka Congo saleke alekela nani Charlie Solo te na lobi na lo bakana o pesa exemple to mona lelo via ba artiste ndezo kin misa o lega lelo na TV o ngana na bilamba alaxi biso to na mituka na zana ndako mais bandako ngo ya butu zoko pon e koma mukola komi na passe o maman salisa biso président de la République ministre culture tela biso likambo non ngai na boya na nga style wane kwelanga naza responsable na kwena nga na ba emploi na nga na salaka na créa ba emploi na nga do naza na ba faire na nga na salaka na boya kana nga na préférer na tambola na nga ne naza na posa na kinde na bengi taxi yaka tikanga place tel mais na poche na hebike moi loko eza. Est-ce que vous savez que réunion mo bonne ti ya bino ba soliste pena boyebi ke kingandi boazaka président kingandi boazaka président non toko sala réunion ya ba soliste c'était pour biso tout za ba artiste lo ba réunion ya ba artiste na cheka ba soliste nanu po ba animateur pe ba na ya bango président na bango bili toye bien bongo bino boko sa te po bon wana faut tout na papa Lutumba c'est parce que yenda za maître faut tout na papa Lutumba nde akozwa idée wana ndo banda carrière na solo c'est papa Lutumba ndima. Bon, en tout cas, le coup de ma belle, n'a déjà chance à Koutana, papa Lutumba. N'a chance à Koutana une fois en inter. Et j'ai un anniversaire, il y a Maman Tchalamouana. Tout solo là, à conseiller, à encourager, à Bibobeti Kitoko, à Singezo, il a bien. Mais, politesse, n'a maïle, Yekolande, Babombaka, Basité, Loyengeti. Ngande tinga, bon, habité, c'est long, non, ndeti Felita Izon à Zodame au fort. Felita Izon azobeta pena o santi pena ke anyati kuna bafana do Felita Izon ne makambo ndeti yo maya kamba isuka kana edendaka sabasi mango non ngana kenda ba misika ngana suki wana te pengai na beta ba couleur banzembuluka ba malia mikolo na betina ba west africain na limite guitariste congolais ni ngwa kinda ko sala featuring libanda mais ngana zo chance wana a bientôt na beta gina nani non. La fois passée, la fois dernière, na betagina Olivier Doumou a invité ngana zangina Brazzaville, na betagina Bantiez. Nicolas to le cas semaine passée voilà, na betagina ba West africain, na betagina ba West africain, na betagina ba bilo omongo be banzembo na ba. Landela marama. Puissance du parent non nema kambu Jani Umberto toza pena na kacha masolo toke koto maya kamba tozonga na bato undire yo pena na orchestre bile romano kaka do le kolomon na kati moko libanda poko mano mutaba cop okende bo babengyo ya kobeto zonga bo ya kobeta c'est bile okela yo mutema pasi te pena Bill pananga lala dodo habi confiance oh après ça nga pe na ebi confiance oya alala poza ka no travailleur na été bosala na mino collaboration alala c'est parce que ebi ke ma kamba bundara to za pe na batam susto betate mais na responsable na zana ba makam na na salaka et senga na lia na mela na vivre na lata et senga pe fona sa makam est-ce yo pe na bilbo na ba problème mo ba mo kia o ko lobate jamais to za na problème mo na été na zagi na lobby na zalaki na Bill Clinton lobby donc makam tout bien. Il y a des bagages qui sont donc tout ça est très bien sauf que nazana moi ba makam na salaka wana normal a permettant to pe na baninga msuba tolo pe bana tolo encadrer ba kento bakage musique ba fio ba betara na nini bango na bangwana donc encadrer bango ngape na makam na salaka mais na ndenga discipline alino le boga obengi secrétaire te fona sala ba benga na beta net mikolo orchestre mo bezo benga na betela bango na rutuna so leader andimi na tiki so sera andimi na beti sera boy na tiki donc na salaka na musicien na yekola musique na ngai pona na exploiter talent na nga partout donc izane ngwana maya kamba na pesa pe na sentiment pe goût maya kamba na pesa pe na goût wana baze belé ba Burkina Faso ba le makaba donc baza pe na moebe ko palolela nga biloko na bango te
to comprendre penake bango nde bapesa makambo. Ba papa Givano, ba Végérie Dialongana, donc ba vie basé belé bato ba pesanga pena goût penza. To banana na Burkina Faso. Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo, yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila mama wongo ya mama 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 la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apemba te umela mama wongo la reine Omba la reine mama